maman eza aussi azwi bango porti ndongo esilaki ya garantie soka mo bebe non na lobby te na loba bien po mamnga na omona epesa nga kanda mutu monta koza na bon locataire mo bafuta ndako te jamais locataire mo peut-être koza même bon na ezala raté on comprend ah mote papa mais makamzo to mona nga na deux côtés na netre po butale na la l'aise te locataire tant moni kozano irresponsable ko zonda kwa mutu te foza na mbongo moni ke na sala ka place boya po yo zonda kwa mutu jamais que oyo zonda kwa mutu ko c'est la garantie pour garantie nga na ebi ezana ngo pona mutu bayer aliaka na moite o comprendre papa Molière yo karanga bien c'est mon color na vai na bumbu o comprendre bayer peut fa ozala na respect na locataire na yo jamais ko longo les portes boy makamba boy biso to sepelite ko longo les portes jamais boy locataire ta moni ko na mbongo te ko yo ndako batu te po ndako basala ko na mbongo tata na aboko la bana na ndako na ye tango moni ko zala na mbongo te lo baka papa nga na koki na nga te zongi sela nga garantie na nga bazongi selo garantie na yo ke na yo jamais ko ma la garantie na yo jusqu'à la fin après ko ma lo baka te boy te zala kate papa o comprendre mais ba ya pas sali mabe faut ba te o mela ye asali mabe ah tout ça na bombo nani na veni mabeka ma policier to tu awa likamone komeliwa monde abanga likambo eza ke wa uchikolo bande nani leki ya nani ya bayer likambo eza ke ngana na banda kufutela ndako na bango tana komi prêt pour que na ko déplacer mukolo nani mukolo ndako lobi na ngake nazana mongo kozongisa te sa ila pour déplacer ndeni pona bimanda na tikeli ndako mukolo ndako ibsanga ke azana garantie kozongisa ngate na sa ila garantie na bimananga siko tango mbongo garantie esili dimanche alobi à le 30 yo senga ko dimanche alobi azana garantie te sa ila garantie so esili okobimanao siko tango garantie esili dimanche à le 30 alobi na omona lelo na 4h aoya nga abukela nga porte longoli porte kenango kamba moke tikela nganda karantino esili le 30 dimanche bima lelo aboki porte kenaye est-ce que vous préavis à l'état azolinga préavis ata eloko mote kana malobongo ye asali trouble na ndako na nganyo so tuna 4h wana disons awosala makambo moko mamane apuye na ndenge ya mabenyo so awosala ata locataire nyonso za muntu aza nyamati so mbongo esili jamais locataire ko sila mbongo esili lobi muntu abimati ba pesa muntu peta ko muntu ko mais o asali l'état pe aza pona batu pe ata la pe kambo pas journaliste vous abonnez comment na ko le fond longoli porte locataire bon ngande bo esalinga passe po biso mona on peut ba locataire ni senga pasi bon na caractère automoni c'est que un jour penga ba rolongo na porte mais boyende seconde ezama be ezarate senga ba solo la na locataire nae ba ya na locataire ba kutani ba sololi pour ba solution soki neti mutu garantie sili lelo jamais lelo yoko ya olongo les porte il faut cela il faut préavis si manongo ne ko olongo la porte donc ça est là ba conseil européen ça ba batika iloko wana locataire aza bombu te mutu ta bota mamba moka somba lupango lokota lupango na libuma bima nango mona na bana libanda welika muni Molière biso toza ba locataire awa tosengi mokolo lopango azongisela biso mbongo na biso ya garantie alobi boye bosale ekotaka mai eza bien te mai etondaka tina ndako yango tosengi bango bazongisela biso mbongo na biso bayebisi biso bosalela garantie na bino soki esili bobima toza na mbongo ya kozongisela bino te garantie na biso esili le 34 bazwaka ndako pasi eza te bazwaka ndako kasi ayebisi biso lobi na ba 23 tosalela garantie na biso yango tosaleli garantie ezalaki ya 3 mois
d'accord namoni quand même barespectaka mibeko ya l'état 3 mois yango tosaleli garantie ya biso garantie na biso esili ka le 30 wana na ntongo aye kofinga nga awa aofinga nga aosimba nga na nzoto lobi abandi lisusu lelo na 5 heures aye kobuka porte na mwasi na ye baofinga nga baokanga nga na kingo na porte ekweyelinga awa na likolo ake na porte bisika akendaki toyebi te tolalaka libanda po leta atalaka likambo tikela mongo ye aza na nyongo ya biso ya $10 azongisi te atikali na $10 na biso ifale atikela biso tan tobima na malembe babengi ye basolola olinga kosolola te ka kofinga bato alobi asololaka te te nga mpe naza mofuteli ya pasi komona ke kolupanga olongoli poste ya locataire mais biso mpe balocataire ntango opesi garantie na yo kolinga te garantie na yo esila nsima bazwa lisusu ke mokolo lupango oyo akogangelaka yo alobelaka yo mpo oyo atongaki ndako na ye te 2 jours te bon wana nde nayebi te mais nga naloba oyo nga nayebi nga napesa conseil na ndenge na nga ke soki opesi garantie na yo kolinga te ke garantie na yo esila mpo kolupango oyo osala makele aya kolobela yo eza quand même bizarre mai tondaka no moni ya ekotaka mai donc akamunaka bilamba so mbula ebeti awa devoir nango akamunaka bilamba batefe to bapepaka bon ezaka selon aye na bayere na ye noka babetelika Vamos, la sombra de Beto, te va a enseñar el